De savoir, très nombreuses à suivre CL News TV, mon pépé Yassika. Je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Je dis aussi un grand merci à Christelle Rose Mamouli, de la presse congolaise. Je dis un grand merci à vous tous. Oh, bon, si attention à bino pour na kolanda biso. Ozu maman attention à bino sur notre chaîne CL News TV. Je dis aussi un grand merci à Papine Zola Misso, Babi wana motema ya maman. Papine Zola Messo, oh lobby déjà t'as fêté anniversaire, joyeux anniversaire à toi Papine Zola Messo, longue vie à toi, bongo Papine Zola Messo, Totombelio, Mboula Elamo, babi quand papa a coxé à jument quand vraiment ça s'est fait, il faut te fêter vraiment te honorer papa, Papine Zola Messo, joyeux anniversaire à toi. Je dis aussi merci na internaute nyonso bazwa libakwa kolanda CL News TV, lelo to kiti bongo quand des bons mots en plein centre-ville, Toye Bongo Kosolola. Par rapport à Liwa et à Vasco Mabiala, Babi Vasco Mabiala, Oazaki Moko, il y a proche, il y a Jésus de Nuance Ferrigola, mais Azala Soukunate, mais tu as une rumeur qui a Koufi, ne Totindaki, Bao et Bisso Batou, Bao et Bisso Batou, journaliste qui s'est renseigné si oui ou non il est mort, mais tu as Liwa en soit fait la 50 000 là-bas, mais nous en tant que journalistes, nous toujours d'informations vraies et on est un bel bino mon confrère nanga, mon confrère nanga et puis tout débattre sujet yamkonalelo. Merci le mignon garçon, babine Milouz mtoa kamaro mies le mignon garçon après ça toujours tension attention les nuances pour na kolanda biso. Merci à Cindy Miezi, merci à Gabi Panzo Mkusa Talo babi Mkusi ya makambo belé, Gabi Panzo, big up à toi, big up aussi à Céline Dubois Papa Social. Jericho Betox, bonjour. Bonjour Vanessa Moussa, au moins ça pembe éclairage na mbeto quoi. Ah bon? Et puis ça hôtel misu na on dit on fout la moto à konité na bomwana. Et solo en plus moi na muluba. Moi na muluba loketo pété. Bala moi ça muluba ko elengi ya vie. Jericho Betox bonne santé. Santé za kimia, santé za malamu. Tant que moi bateau basungara biso ponga lo ba ki bango baza ba professionnel, bat le quoi ba rocard mies les mignons garçons, bat le quoi ba zmak la canadienne, bazo sunga biso kaka tozalaka bien. Tozalaka bien. Lelo to ko sona sujet moko, oza moko ya ba ebokenda ki tina porte ya Vasco Mabiala tout confirmer liwana e pandanique akufi, mais au cours de internet national. Ah vraiment ngai pe nazaki na parler na Monica nde ba publier que Vasco Mabiala a daé à Koufi Ouazagi ex-CG secrétaire général il y a J7 il y a Ferrigo là na mona ka ba publier ngabité le kwa ngaza mopandi sango na zaka pe na mwa batu mangé batu musuba rubakao gérer atala makaka na 3 ndako na 5 ndako na poto mais na kindaki nazo information ngana yebaki avanda na lemba et pas il y a serre na biso to benga momi na théâtre à nofuté na le port na bango ta na combien ser nanga suzi bantu albité bazaka sote bakoma na télé lokwa pe naza mona lemba la tanga pe na mokengeli na bilemba bien tanga lobi na télé na bine télé 1BD abina nga télé ne suzi nani ser na biso suzi abi tika to benga na mwasi na ye to benga mwasi ne bo mwasi ne kuta so sekana ye makamwango au moment ba te belé na poto baza stressé bazo regretter pour baby ke babi il paraîtrait parce que ba leva qui est ba beta qui est likola $50,000. $50,000 pour l'information ça qui en a. $50,000 ça qui a fait rigolo là. Oh bazo comme appelle dans les réseaux sociaux. Oh babi qu'il faut devoir faire rigolo à $50,000. Il paraîtrait ba beta qui est ba ngaki ba leva qui est donc il paraîtrait. Mais biso to comme petit paya. Oui. Pour na souci information. Let's sell news moi on a besoin d'information. Oui. Donc to comité pas Vasco Mabiala to kuté na serre moko anto solo na ke no bengela biso ye o akufita zali to bine bengela biso e aboyi ko bima e batu ba moni direct to sali na Gloire Olangi ba moni direct yaki ba Gloire Olangi babi ke azo ye mo répondre ke boy bisa ba na kufi na ngana la li nanga Muta kufi dodo est-ce que ça héros yo pena héros vraiment donc ma trop donc habité ce qui est ça bateau mutu ba créer les to yé moko pas créer et là si on a moni ma bezani presse ba yé pa na yo pour ça nous permet ba koti pena tina parcelle ba yé ko zo information mais obimi na oti moi est-ce que era ngo ba finga presse internet
toye ko information pour ba ser na biso ba kana poto na ba ndeko na so ba kana poto ba stressé ba yoka ki de sango na ye mais biso toye a négliger ne biso abimi ne pe libanda te biso na ba gloire la ngi to zongi na biso. Mais pourquoi yé moko mikose liwa bongo yo moza envie mais o mikose li sou liwa ah maman base ngo comme na ba pasteur ba komo créer ba base na ba pasteur ba komo créer ba base donc to comprendre makambo ngote donc tu as pasteur à créer base base moko boy donc ce qui mutami ce qui yé mutasala ngo eza mabe ce qui batunde mutu basali ngo peut-être Vasco Mabia la mikoseli liwa pour faire rigoler limbisi ata bo maman 50 000 tebo ah oh ezala nango peto ba famille ba bité 50 000 ezate to créer base ka kena kufipo kokosa eza solution te Vasco Mabia kokosa ka kufi pour 50 000 dollars ekena boko mais romona na kana bato romona ka ekakata. Peut-être pas trouver solution. Mais pourquoi pas peut-être Vasco Mabia la wanezaka intervention à côté que la Ferregola pardon président notre président J7 Ferregola ko limbisata Vasco ta bomele moto pour 50 000 dollars. Au moins maman na boya pour le bango Vanessa. Au moins ba mission so ba mission télé réalité. Qui te dit que ça 50 000 dollars pena même te kabola bango bon. Même ça Ferregola na Vasco ba yo ka créer business na bon. Ah bon? Eh, bah yoka ninga na ondimela so ba misa congolais ti. Na ondimela so ba misa congolais pour passer basé na télé réalité na niveau moko. Na ça ba buzz na niveau moko. Donc ngati siko na ondimati qui est 5 000 dollars wala so 50 000 dollars wana eza solo. Na ondimango ti. Sur eza solo. Kasi fait rigola fundat. Soit là que ça va preuve pour ba te bele ba comment publier au moins na Vanessa le Londo ça na Cell News bien qui est chaîne na bino chaîne na famille chaîne na yaya mais so ça na chaîne muso longo osani okopi pena lettre na yo to soit bango lettre bango ba komelo ba publier parce que J7 fait rigola a justifier on a TV qui est pena solo c'est que ba bengana ka epo na 50 000 nazo douter nango makasi l'aime je pesa makamna ba yokani ba créer base l'actualité musicale les a souté ba bisinga ba même actualité zongi par rapport à Fally Ipupa. Ah bon? Eh mais heureux Fally Ipupa mtazongi actualité musicale yo monité na no compter actualité ou to leka maman olanga kufi donc papa olanga kufi maman olanga kufi vena biso moni production akufa ke za actualité adete yaki bu yakufi les actualités yo ka actualité musicale yo ka na mboko ka actualité musicale tango ka Fally Ipupa bimisi kana secret ba mo benta nzembo mwese beta kala batu balembango ba compare na kana sika nzembo nini ngwana nzembo wana bazo loba wana DDD hérité wata même te yo no lobby nzembo wana iso beta wana et puis to découvrir que nzoka ne ba yembela bango 2 personnes nzoka ne ba saka 2 personnes vous comprenez donc ba musicien na biso ba tika biloko wana tela leti ngana uti musika bandal ba créer loko wana ba créer wana tel nyoso ba peso pelote ba pesa ngel loko te mais quand même na musala ngana ko lia mais vieux Vasco nda sali mabe makasi mais normalement il fallait abima quand même yoka presse qu'est-ce que presse ba yo et puis abimise biso mutu to so wana ye obi mutu ngalo ba langue nini ki Congo heureusement il va zala ki wana ibi ki abeta mo ba tour aza mwana ba côté wana parce que leti ngabo muluba que je suis na ibi na ki Congo te tala niveau danger chiki biso et puis bazo benga o lamuka batu ba mona to kufite boye bisa bango na lali dodo okufi dodo ero yo pena Vasco Mabia la pona nini boye et pourtant batu musupe ba olinga basunga e na likamo ekoela ki c'est que likamo pe koela ki za lukuta Jerry Kobetok, en tant que journaliste, na ndenge ba musicien ba négligea biso surtout ba chroniqueur na ba chroniqueuse il y a internet ba mon abiso vraiment d'importance. Pourquoi? Parce que biso moko nzala nemte kanga biso. Nzala par rapport à ni. Vanessa mondo ndoza. Ndimite ke yo ke la musicien mo fula ngai. Et Simbate héros musicien fula yo. Et Simbate. Donc yango mona nga gérer na ba je suis le seul chroniqueur. Na lena mbonga musicien te. Na supporta nzala na mbalanga ba invité mo bazana mo faible. Oyo azoboya ngalo kwa nga na finga katelo kwa nga na lobaka boyete. Tant pis. Ba chroniqueur lelo bango mona ntu bazumi pesa valeur te yango ba musicien bazo diminuer bango. Ba comment embela biso na banzembo ba chronique fois ba chronique kwanga ba chronique boye na oui
Maestro ayembelaka ayembelane bakonifate za kanda mona za ndeko nanga na lingaki mingi Maestro Fabregas Maestro ezaki kanda mais ayebi mutu afinga mutu moko mais achaka en général pour na kanda ayebi mutu ango ebo na yebi yango bo ero na yeba mutu ango te ma bolette kwa na Algérie Paris mutu tala niveau mutu na Algérie azobenga ngo Paris ero et puis oloba ki obiso toza makambu équipe nationale ndé makambu mais okeli oloke na first class au patron na yo akendaka okeli na Algérie oyo ki kufa na maye mikolo maye za na kanda makasi vous comprenez donc maye so finga randeye afinga bisote prévané le jeune artiste a respecté ba chroniqueur ayi satina ba musicien c'est Fabregas Maestro. Ok. Et bon, par rapport à Robin Omundibou, journaliste baza vraiment fâché pour le comportement que journaliste baza vraiment importance surtout internet tata bayo prester ngate sangelo to nani wana Robin Omundibou alobi nini alobi que journaliste internet baza vraiment importance pas naé azape na tina na bango te journaliste internet mais tout le monde a peu na activité na bango na mabiso tozala toujours première ya télévision bazala toujours le dernier omoni premier zakanini président Robin Omundibou soka lobi bongo l'air mususu Vanessa to kaka de matoi l'air mususu aswani na ndeko na biso moko ce qu'on a kanana a généralisé batu nyonso ozo comprendre mabe yango tozo boya tango mutu mo babungeli yo Robin Omundibou zala mobali finga chroniqueur wana be chroniqueuse wana soko moni mo yako finga ezato za président ola ta charisme tinda porte-parole no afinga ye pour mon kilongo pe comme kende bongo mais non que ko sangisa batu nyonso tout c'est pas bien ngana bi Robino aza mutu azo sa musique na yazo kende di kolo makasi mais batika biloko wana et puis ngana yebi Robino alingane presse internet te prévané alingane ngana benga na téléphone ayamba kanete na yebte so benga so yambaye alingane presse internet te oui le comme telinga au travailler bongo letinga d'abord na sala théâtre babandi ko filmer ngana 1997 là monsieur Robino na l'école boso caméra te peut-être lelo po yaza na succès so nga so na tayi 97 na ngana uti wana première caméra filmanga matériel général d'Abira après ko sala ba clip à faire biso ba filmer biso na matériel général d'Abira na ba clip na ba théâtre après ba ko sala faire biso na ba s'en funzela moko so moi est-ce que ngana uti na TV lelo so no linga mutu mo bota bungela nga olem so na carrière artistique aza mwana muki Robin Omundibou sa musique n'est bien sauf que soit en ranking na chroniqueur moko ba traiter ngo ba balé afinga tout le monde était et puis ngai géri yango na biso to mitosa ce qui actualité zate Vanessa aussi ma micro bo yo moko olobi pe ba vieillir vous comprenez donc biloko wana mabe yamoni ba misel so ba timbeli nde base makasi ba comment ko préférer base que ba comment créer les base ba télé réalité ba musicien na biso ba comment créer base bango moko ole ba sala ba album ba sala ba créer ba base comment musicien comment créer ba télé réalité bi mis album il fallait bimisi kana secret yango tout monde est-ce que finga ki bato to asale émission chrétien mutu po et bon yo so mona fallait va na kita plastique a finga bato fallait bena rova na kita plastique ba no finga ba vie na rien donc mutu na nenga raison donc tout si kabilo ko na c'est pas bien bana biso batala biso na poto ba komo ba kake ba kongole ba swanaka ba kongole ba fingana surtout ba musicien tu peux imaginer musicien so yebisa chroniqueur finga musicien wana chroniqueuse finga musicien wana chroniqueuse a fingi pe to chroniqueur a fingi et puis ba yana ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba complexe na ba niveau moko ya wana yebisa ba JB Mpiana ba papa chéri ba fali pour ba Weranson ba chroniqueur bo mesana na bango bo longola bango na pembe na bino parce que bo mesana bana ba question musu batu na bino ezanga tina lelo so tali ba Nigeria ba réunir ba 7 ba 8 Congo combien de personnes ba réunir na minute au Congo pena na zana makambu na minute na zana makambu et me fali pour pa Mobutu R mutambi na R Kelly R mutambi misika na secret biso to lingi nde bongo biso to lingi ta on fait rigoler azwaki abimaki meilleur chanteur ya Afrique to betela ke maboko parce que a gagné ba human tout ya Afrique biso to lingi bon biso lingi ba actualité musicale za ba buzo baté ba bêtise donc nga pena DC7 de la presse
nalobaki déjà na OK pas faire 10 likola makambo. Ok, c'était là Jericho Betox. Message nous lancé na Vasco Mabiala, na bafana Vasco Mabiala. Oh vraiment ba tout ça maki mingi na fausse nouvelle ya liwa ya lokuta ya itoki ye moko Vasco et soki batunaye peut-être pour na $50,000 au toyo ka $50,000 $50,000 au lobana bangoni. Message na lancé komiko c'est là que okufi ezamabe. Komiko c'est là que Koufi et Zamabe. Moutuna Moukili, Kolukate, Omalobo, Omi Piblio, na Koufi. Même Nzambe na Likolo. Est-ce que combien de battu na minute na maman et Mobaza, Babel? O ba Lukata mou souffle à Pambo. Vous comprenez? Parce que tant Nzambe mazote la ba misusambe ba ozanga souffle. Yo koto zoko sa ki Koufi. Nzambe ko la souffle na pesi o mususwana. Ce que zapena réellement yé mutami kosi, ami kosi bongo. Nzamba limbisaye. Pour à tout ici mité mabatu mais ce que ça que mutu nem ta publié qui est qui a koufi botika biloko wana eza bien te ya ko publier ka batu ba koufi kala ka tolongwe banda ti lemba ata yomo merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Jericho Betox. Pourquoi battre ce minimiser kao? Oh Jericho Betox quand le baki 3 ndako batala kayo Jericho Betox a oumeli na internet na ba théâtre tout le monde fait na ba publication muso tchaka ba photo sana ba musée pe minene ya mboko mais Jericho Betox zonga simanye zonga et là les zonga singa sim les disciples les zonga singa sim na futaka ndako na auto sa télé réalité na chaîne ya Jean Chibo Chibo na sa télé réalité na laxi bango na isi bango papa biso akufatika lupangu te tala héros père na mino akufatika lupangu te pratika bino mwana inane to vanda ngana bandeko ngana mère na biso to futela ka ndako ya munene na bandal nazwaka soin nanga nazwaka soin ya famille nanga nazwaka soin na banka mnyoso eloko bango baluka na za nango ezali ni mutuka héros na koma PD héros moi mobala ki ya nzoto makasi bona koma PD batu nyonso babonga bakoma ka PD mengana je t'informe que bala mibali nyonso mona bango basimba micro na ba TV kin na ba internet et belé ba sa ba PD yo monite que nzamba ko mosala ke ba ba PDT o ba za pena mibali loko biso o mote babali et puis moi je t'informe que l'équipe nationale Mobimba ce sont des PD et les lesbiennes. Ah bon? Ngam na ebisio na confirmé au leketu PD. René Abir moi na biso ko za muluba mo nenga a se révolter à Bali. À Bali hein? Et puis à Bali nani moi ça muluba éclairage na mbeto. So ba tout batika li ba PD nyama corps PD. So eloko ngana hotel mena ngwana ngai kopo wane ya o gérer comme PD to kopeso IST. Ah bon? Est-ce que ata yo mo européen comme PD? Si ko bongo bango balinga na bonga na nini na liaka na lataka na musala o bango balinga na bonga ndeni. Sauf ka ke na baki bata poto batala biso ba ida biso. Pona kinya pena héros surtout les théâtre. Héros na sa théâtre qui ya TV qui. Tenga tata mukolobo. Na mona 18 ans. Na sa théâtre TV qui. Et simba te. Fona ke ka libanda. Do batika ko lo ba bongo. Mais sauf ka ke ngana lo ba vérité. Na kosa batute ke na tambo na mutuka na kosa batute ke na zana ndako danger donc o ngana ko ko loba ngwana ba loba bongo et puis so tele bato ba loba bongo eza ba yuma oyo ba kumisa peut-être kawana eh ba kumisa kawana. OK, merci beaucoup Jericho Betox. Comme na personne asuka ba remerciement non te remerciement à liboso ezali Christelle Mamulu Mpungu la rose chroniqueuse oyo et puis boss ya site azana référence na ye Papine Zola Meso. Le anniversaire à Papine Zola Meso. Yesolo. Ah tes vidéos raté Papine Zola Meso. Na yoko na benga ko papouche te na benga ko daddy pour étouffement ba papouche ça. Donc lobby vraiment na biki to ko sepela et puis na pesimbote na Asmac la canadienne na pesimbote na Yomoko Vanessa en tout cas nga avantage na za baleki na bien. Baleki na bien vraiment et puis na pesimbote na nani suba ta na poto mikolo ba solo la te. Asmac la canadienne kaka donc batu ninga na lobaka na suka sona comme une émission soki na lobaki mabe na singa bolimbicité ba supporter nga bon. Ah bon. Mikolo ba ko benga l'homme de 3 points. L'homme de 3 points na lobelaka 3 points. Premier point ba journaliste a mibale batika ki PD. Deuxième point bana basi ya chronique bazonga batu pour prévenir oazaki lesbiennes à Lukinzela en Algérie.
Ah bon? Akei la poto na nzela Algérie. Troisième ezali mukilo tozo vivre oyo ya nzambe eza ya nzambe ya kaisala eza ya kalisala soko fininga na TV na oleka na radio te pona fingo na kofinga na TV ponga pe na olinga te ba famille na leti kombo na lata o omona te na Facebook nanga Jerry Kamiende vérifier bien Kamiende na époque Mobutu azakana parce que famille na ngebeleza na Londres ba mona nga yozo finga nga et puis ba te belé Vanessa ikona esa ba te belé ba balanga o eza kiste ba bina luka solution oyo eza kiste et là ça dit 3 ans eza kiste héros yo benga on kiste. Merci Jerry Kobetox. Jerry Kobetox na benga Jerry Kobetox. Oui. Supporter nga ko benga nga te ponga lo ba vérité pour place nga na yebi ke za na pavillon 10 na makala. Yes so loin. Na lobela politique té pour na sala rangote mais na lobela rande ba chroniqueur ba ko ba PD na ba chroniqueur ba ko ba lesbienne. Quand na nzambe ko kita kala mingi te na Kinshasa sawa. On dit to comme na Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe na ke letinga ba benga Jerry to peso yeste ko ma PD. Parce que Dieu moi à Dubaï et bisinga Jerry ko comme PDT na so melo IST na Dubaï na yelo bien comment na Francis tu Moulouba cher azala mingi pe même na papa chéri so ayekine vous comprenez donc tout tika qui PD za bien te za kanda nzambe kita makasi et puis ba chroniqueuse bo pesa ba valeur na bino tala nous za moi c'est kitoko boye ce que za pemeni ya batu ba mona kayo nité pour ba chroniqueuse bele ba comment mona ba ni au mona bena abimi na katsa ba mbali bo ba mbali nyoso ba mona mutakala c'est pour leka. Ok, merci beaucoup Jerry Kobetox. Merci. Merci. Oui, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On est acquis des 107. Merci Maëlle. Merci à toi Maëlle, Babi caméraman Moro. Le plus soin, le plus swag, à Solarabien. Merci à toi Maëlle. Merci aussi à Papine Zola Messo. Babi, joyeux anniversaire à toi. Lobby anniversaire Nayo Yezala vraiment. Ben Dabika. Merci aussi à Papine Zola Messo. Papine Zola Messo, tout ça là on déni. To bengana bengana to komana komana ça là vraiment bien. Rocard Miezi le mignon garçon. Babi na Milouz. Merci à Rocard Miezi le mignon garçon de Milouz. Merci à Célé du bon papa social également. Nous allons nous battre paka moninga batadi shimongombe poto na poto elo na simbi komi diamant gabi panzo mukusa talo babi mutu mukusa tongi yoka immeuble eleke na dega eleke na degré mais mutu mukusa on fait de grandes choses encouragement na yo et pas ya chimene kala et Judith waniza ONG et dara borfelin na borfeline bangonyoso merci na bino nzama pambola avec quelque chose au beau contribuera toujours pour na ba na biso ba vivre vraiment bien. Merci à notre caméraman. Merci aussi. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye. Azali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Azali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa division, pesa biso provision, tolingi tomonane na biso. Esika maele ya bato esukaki yayo ya bandi salela biso ya binene. Esika maele ya bato esukaki yayo ya bandi salela biso ya kokamwa.